situations qui me font pleurer, quoi. Regardez l'aéroport de mon pays, quoi. Inondé au parking officiel et il n'y a pas un seul endroit. Regardez ces enfants-là, ils ont les pieds complètement dans l'eau. Hein. Ils ont les pieds complètement dans l'eau, c'est pathétique, hein. Aéroport international de Kinshasa. Bravo, 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 Ndekopero Louara. Encore une fois, bravo. Bravo. C'est ça un journaliste. Parce que ceux qui n'a pas na Swahili, soit na bon monde, na Brazzaville, soit qui na kobanga. Era kiti Kinshasa, au moins les gens qui ont des journalistes belé na mutu. Eh, so comme ekoloba bakokanga yo. Eh, yo kutunde ngozana kala mingte bakokanga yo. Ce sont des choses oyo ba okotisa bato na mutu pour que bato na part na bango baloba eh makambo na ngala kolobela na ngango te so na lobala na ye. Azeli te akoma na plateau na ye abanda kobengisa ba invité mais aussitôt arrivé à Kinshasa abandi moko kotalisa makambo ya akuti. Pero Louara kiti na Kinshasa. Akomi na aéroport international ya Njili et comme fleuve et comme lac Njili. Ndekopero Louara kangamiso. Soki ezalaki ba journaliste, pardon s'il vous plaît, soki ezalaki ba journaliste mosusu. Ah ok, attends en illustration. Soki ezalaki ba journaliste mosusu. Era moni ndengwana parce que a soutenir Kafachi. A osala nini? A bombi oyo eza na bilana biso soto bimisi laki oyo ya aéroport à Njili et kozala bien te. Mais quand on a déjà président de la République Félix Antoine Tshisekedi accueilli na Katanga a sali rencontre a kutani na dialogue topé na table rondo bavanda kina ba Grand Kasai bato Grand Kasai na bato Grand Katanga na bokutani wana déjà na table. Tango bakutani Moïse Katumbi Azate malgré Azali na kati ya Lubumbashi. Ça dit déjà quelque chose. Il ne plie avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est ceux qui basanga nde balba toujours na lisanga nde tokolonga. Ceux qui basan ensemble nande ko Moïse Katumbi pa ye penza. Mais nga nazolinga plus ba leader nde bakuta na penza to mona photo ya ba leader Kabila, oui. Moïse Katumbi, Mozito, Jean-Marc Kabound parce qu'il n'est pas comme en opposition. Ce que j'apprécie en Ndeko Jean-Marc Kabound jusqu'à ce net moment, c'est parce qu'à ça la sortie médiatique. Monica a tweeté qui bonne fête à la femme. Monica a la tweet, mais jusque là, Azako s'est prononcé. C'est là où Bato Ebele balobi que on dirait Azali Penza préparé, Azoko qui nous a préparé comme Vital Kamerhe Ndenge Azalaki na Joseph Kabila. Ma mission TV, le miroir du monde. Là, je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Ici, on est au parking officiel. Je parle bien du parking officiel. Donc, tous les officiels de ce pays, quand ils arrivent, c'est par ici qu'ils entrent pour prendre leur avion. Regardez le parking là. Il a plu ce matin. Il n'y a pas un seul endroit pour mettre le pied. Au parking officiel de l'aéroport international d'Enji. Oh là là. Ça là, quand on va parler, on va dire oh. Mon pays mérite mieux que ce qui se passe actuellement. Sincèrement, regardez, regardez. Regardez les amis. Je suis à l'aéroport international d'Enji, aéroport de Kinshasa. Inondé comme ça là, au parking officiel. Regarde le véhicule là, comment il est. Ça, c'est des situations qui me font pleurer, quoi. Regardez l'aéroport de mon pays, quoi. Inondé au parking officiel et il n'y a pas un seul endroit. Regardez ces enfants-là, ils ont les pieds complètement dans l'eau. Hein. Ils ont les pieds complètement dans l'eau, c'est pathétique, hein. Aéroport international de Kinshasa. Ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour les Congo.
bana mboka Congo mbote na bino bisika bozali eza ya bino Alexis Wechi tango bomoninga bo comprendre déjà nini o to ngito pesa bino lelo na émission na bino réflexion ndenge na lobaka toujours réflexion eza émission moko conçue pour na biso na bino to réfléchir ensemble na embeli bino moto bomingaka ye pe o bato mosusu baloba ke mama bibi azoloba mingi mama bibi azoloba bien mama bibi en tout cas to sepeli ba mosusu pe ba sepela raté mais mingi e ko sala biso malamu za ke ba o ba ko sepela baza mwa mingi po ba cause baza kozala informé na makambo o etale actualité pe ko sunga bango mingi na kati ya ba analyse to ko sala mwana mboka bibi kapinga mbote mbote ndeko wech mbote na ba ndeko nyonso oyo balandaka biso à travers ma mission TV Le Miroir du Monde. Merci encore une fois pour la fidélité, confiance au Bozali pour garder, quelles que soient les attaques, quel que soit ma bonionso, bato bazali koloba, tout autour il y a ma mission TV, biso totikali, objectif, tozali kotala et sikani tozali kokende. Ensemble, Nabino, na Makambo, Italie, Bongo, République démocratique du Congo. Merci encore une fois, Tokutani Lelo pour que tu solo la Makambo, Italie, Congo. Merci beaucoup, Maman Bibi. Toko oume la tête, Toko Tambama dans l'actualité, Pero Loua, Nakacha Kinshasa, mais Koko Manaye, et coïncider Petomoni, Nengemboula, et Betaki dernièrement, Nenge Tondi Sinjili. Bravo à lui, un bon journaliste. On a apprécié Azui mbala moko ba image abandi maman koloba tout monde batu suba lobi koko mozo ko manako banda yango moni bangaki bakanga yo so kate est-ce que ça mabe bravo ndeko Pero Loua encore une fois bravo na baksa mususu bravo c'est ça un journaliste parce que ceux qui azaki na ne balobaka ko gopa na Swahili soit azaki na bon monde ndenge ba Brazzaville balobaka soit azaki na kobanga era kiti Kinshasa au moins le rwanda de loko bolinga bakotsa ba journaliste belé na mutu soko mekoloba bakokanga yo yo kutu ndenge ozana kala mingi te bakokanga yo ce sont des choses oyo ba okotisa bato na mutu pour que bato na part na bango baloba makambo na ngala kolobela na ngango te so na lobela ngo bakokanga nga tu vois un journaliste oyo kombo na eza na ANR kombo na eza na ba instance nyonso judiciaire ici kabatie pour que ba meka kotie maboko pona basa misali likambo ezanga mutu na makolo ngana so benga ngonde ngwana mais tango komi na Kinshasa aussitôt arrivé abandi musala na ye azeli te akoma na plateau na ye abanda kobengisa ba invité mais aussitôt arrivé à Kinshasa abandi moko kotalisa makambo ya akuti Pero Loua akiti na Kinshasa akomi na aéroport international ya Njili et comme fleuve et comme lac Njili ne Pero Loua kangamiso so kezalaki ba journal pardon s'il vous plaît so ezali ba journaliste mosusu ok atia en administration so kezalaki ba journaliste mosusu era moni ndengwana parce que a soutenaka Fachi aosala nini abombi oyo eza na bila na biso so tobimisi lac oyo ya aéroport à Njili et kozala bien te mais ndeko Pero Loua era komi na aéroport directement moni lac oyo koma ko se former bongo na ngambu ya aéroport international à Njili asali nini abimisi alors ndeko Pero Loua kozonga te bakokanga ye na aéroport ya Lubumbashi bakokanga ye na aéroport ya Njili ya Kinshasa bakokanga ye enfin il est de retour bon retour et courage à toi continue à faire ton travail kaka nengo salela yango oui aujourd'hui je commence à constater que mutu soki ayebi musala nde sala ke bato balobela na mabeto na malamu mais soki bato bacheka baza ko lobela ye ata baza ko finga ye c'est-à-dire bayebi musala mutu na sala rapé valeur nango voilà et c'est un peu ça mais sinon na bande ko na ministre Boudimbo na rien rien du tout rien du tout rien du tout ndenge nini mutafundaki bango boya za justice a retirer parce que ayebi ke ba journaliste minene lokwa ba Pero soko lobi otia bango maboko na ngambo ya justice et koki pe ko frapper hier surtout que moi bilan pe ya gouvernement ba warrior eza moi mbilinga sko bokomi ko s'acharner plus na ba journaliste ko kanga ba journaliste parce que bazo bimisa o ezali makambo nyonso o ezali ko sala malikolo ya dra ya pembe et ça fait mal ça peut que choquer Pero Loua bon retour ngala tikalo mona nga vidéo te ska sengi pardon
namoni pe vidéo te na air azoloba na aéroport esika lobi merci monsieur le ministre ndenge osali ke nazonga. Je ne pense pas que ngala okosala mo ya oye a salité à la place de Perrault Loire. Moi je suis pas son. Merci beaucoup maman Bibi Kapinga ndenge to lobby ba actualité ko sopani lokola mula na mokolo ya lobby tomoni retour ya bloc patriotique Lamuka FCC ensemble tomoni bango ba zongi pona ko zongi c'est loko ba bengi bloc patriotique o ezalaki liboso esalaki neti ekufa ezongi toki su côté kuna ndeko Jean-Marc Kabound aza ko préparer congrès alingi abimisa président de comment quoi abimisi autaki ko publier article moko alobi ke neko Jean-Marc Kabound en tout cas a zupe batwa UDPS belé ba cadre miné na UDPS o bazaki na kati ya ba province mususu a récupérer bango na bit ya ko fragiliser UDPS et que aza komona selon article ndeko wana komi source na to publier source tout à l'heure que ndeko Kabound akolinga pe atia candidature na ye na présidence de Koya. Yo moni makamuna sona bon. En fait, nga part na ko féliciter na bango et puis na otalisa bango na loba que vous êtes congolais. Boza ba congolais, bolanda en fait distraction té parce que les lots on va prendre seulement l'UDPS et quelques congolais de leur côté. Bavanda qui n'a pas na bango batali sabiso que Kabila est le mal du Congo. Kabila est le plus grand sorcier du Congo. Alors Lelo, Tomona président Félix Antoine Tshisekedi côté le mapona rotali sabiso qu'on devait s'associer avec Kabila parce que institution esengi boye tout ça. Loi na biso esengi boye. Toyoka ndenge nyonso bakumisa Kabila. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire c'est de savoir que de l'autre côté de l'UDPS balingi te bamona bandeko ya opposition actuelle basangana na bato ya Kabila. C'est ce qui m'étonne parce que lobby c'était l'opposition UDPS na bandeko wana. Bandeko wana ba trouver penza plaisir te ya ko kumisa UDPS lelo kota la bokambami ya UDPS. Et de leur côté ba penser que kosangana entre nous les Congolais parce que Herborolo ba ke oh non ba baza bato Kabila. Est-ce que tango baza bato Kabila baza sou ba Congolais te? C'est-à-dire baza ba Congolais. Et na kati ya bato Kabila ce qui m'étonne encore de plus ces alliés tango UDPS e kota la nyonso o elobama. UDPS etalisa ki ke basangani na Kabila et bato nyonso faut ba suivre bango na sima. Est-ce que le réseau comme isanga pourquoi soki bandeko ya Lamuka il y a 1000 Pro, il y a CLC, bandeko wana nyonso ba force politique et sociale, basangani na ngambo na bango pona koloba ke basangani pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'au Kouéissa, au nyonso eza malamu te pour l'avancement du Congo et ça ko déranger. Comment la réunion na bango ya lobby, il y a ko se relancer encore une fois, tout le monde a marche au basalaka, et ça ka réussite moro total. Peperda bandi boye, Lamuka keboye, oh ba keboye, oh ba keboye donc et ça là qui penza et là au moro malamu. Alors les lots qui bakei na ko se relancer et là au monga la otali sa bango eza batala simate. Parce que so batala sima eza ba ko ko zong sa likolo simate ko tala ndenge makambo bande ko loba lobby ensemble na UDPS te bato Kabila mais so ibe obi botala bato Kabila bato basangani na kati nyonso sacré baza banani bato Kabila mais tant que basangani na président Félix Tshisekedi eza problème te mais ceux qui basangani na bato ya Fayulu et comme problème yango moni bato ya Fayulu à chaque fois balobaka ke bango baza ko kanisa ke biso tolingi tozwa mobali na bango pozua o bazalaka nango pona mobali na bango etalisaka ke telelo Kabila mankaka bango wana ndenge bato Lamuka balobaka. Alors moi de mon côté na lingaka na talisa bango ke batala simate pour so batali sima ba okoma mabanga mungwa comme mabanga mungwa na sens nini ndenge bazui déjà objectif ya ko avancer parce que ngana ndeko tuna yango na nyonso pende zo salima na kata mboka na biso o biso nyonso tozo mona est-ce qu'il y a l'opposition vraiment? C'est ça. Depuis un moment totuna opposition kenda wa est-ce qu'ils ont existé kaka opposition zo mona te ke baza ko distraire yo to pe baza ko distraire bino ba opposant pour que bon le amine le roté bon ça l'appelle le moroté bon vandi ka ondie bon existera li sous-souté ozo monter bazo kende na ko finir bino totalement pour que
mboke kamba malango ka ndenge za ko kamba maya ndenge o bino bozali ko réclamer. Vous pensez que ça peut inquiéter Tshisekedi ko sangana na bango sur le fait que bakabwa na bango pamba o ezamba mi balé basangani lisusu. Est-ce que ko inquiéter parti est-ce que bakabwa na ka Tshisekedi to basangana ka pour une bonne cause. Bando sangana lisusu te. Mais baza parti politique te. Ce sont des forces patriotiques, mais les blocs patriotiques oh basangani na ba force politique na ba force nani sociale na part na bango ne ba kotala ba koloba kete to kokutana mukolo boye to kutani mukolo boye pona kosala makambu boye to kutani mukolo boye pona kosala makambu mais kokutana bango kaka déjà ndenge ezali ko inquiéter. C'est là où ça prouve que ceux qui va s'associer pena pour une bonne cause na vrai na makambo nyonso sala malamu na moment wana na part na bango de baromona ke eko sala quand même quelque chose de bien et puis eko neutraliser mokie parce que jusque là ils ont dirait pouvoir eza ko dominer na nyonso ba sala moto critiquer bango azate. Kabila était réellement critiqué. Mais pourquoi on attend que Félix Antoine Tshisekedi critique naie pour na bato mosu bazali ko benga ngo N critique ya bande ko opposition pour na bande ko mosu bazali ko benga ngo N mais soki balobi ba sala yango penza batala simate ata balobi ke bino bosangani na Kabila oui pour une bonne cause pour na kolongola makambo nyonso oya mabe oui to sangani oh bino bokomi bato Kabila bolingi boboma mboka oui bino pe bozo boma donc bino bozo boma po bozana bato Kabila biso pe to sangani soki kozala pona ko boma peuple congolais nda ko décider parce que bango mo batalisa ki balobi ndenge to sangani boye to sangani pour une bonne cause to sangani po to talisa na batu nyonso na mokili mobimba que Congo ekokende liboso kaka soki to sangani tozali ensemble soki to se mettre d'accord na makambo nyonso pona bokamba ya Congo nde Congo ekokende liboso. Moi je les félicite to moni ndeko lisanga bonganga na moni ndeko epenge na moni bandeko mosusu mais jusque là toza ko constater que Moïse Katumbi azozalondrer na deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Il devait quand même aussi se décider. À se positionner. Oui, à se positionner parce que ça comme le roi chauve-souris et Zamala Mouté. Pour to moni nanga bokuna liboso na ba réunion liboso elekaki bandeko ya ensemble bazaki kuna. Ndeko Francis Kalombo a démentir qu'ango ndeko Mike Mukebai andimaka kezaki bato na bango bato bazaki kuna. Et ça là qui moi makelele. Alors, on a un moment tozali na réunion à lobby, il semble selon ma source nanga bandeko Moïse Katumbi baya qui était tant musu bazozela nano accord pour que ba se mettre d'accord dans likamboya présence na bango. Wana ezaki réunion liboso jusque là ba infiltré et l'eau remonté. Et l'eau remonté les a filtré. Pardon, et l'eau remonté les a filtré jusque là. Alors, tokozela totala soki ba filtrer ba information il y a makambo bango ba uti kokutana jusque là ba résolution te eloko moko te toyebite nini ba solo la kilobi le temps peut-être to luka ba information na ndenge na biso kande to luka rato ki na rozwa mais ndeko Moïse Katumbi aza na union sacrée déjà nga na koloba kasa sous na union sacrée te mais il joue plus de na moi intelligence moko boye to pe sagesse moko boye politique pour na ko perdre peut-être ATBT. Alors na part mususu quand on a déjà président de la République Félix Antoine Tshisekedi accueilli na Katanga a sali rencontre à Kutanina na dialogue topé na table rondo bavanda kina ba Grand Kassai bato Grand Kassai na bato Grand Katanga na bokutani wana déjà na table tango bakutani Moïse Katumbi azate malgré azali na kati ya Lubumbashi. Ça dit déjà quelque chose. Il ne plie avec Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est déjà une réponse en fait à toutes les questions qu'on s'est posées. Mais comment l'exprimer? Je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne suis pas non plus du parti de Moïse Katumbi, mais on sent déjà à travers nos analyses que Moïse Katumbi n'est plus avec Félix Antoine Tshisekedi parce que le président de la République, le numéro 1 de la République, ne peut pas être au Grand Katanga, à Sangisi, grande tête, topé ba personnalité à Minene, il y a Grand Katanga, Moïse Katumbi absent. C'est une réponse à toutes les questions que Batobaza a posées sur parti ensemble. Il y a Moïse Katumbi na ndeko nyonso oyoyo bazala kana kati ya union sacrée na ngambo ya
Moïse Katumbi. Très bien, merci beaucoup. Tolo Belakaka bloc patriotique. Est-ce que Kosangana ya bloc patriotique exactement parce que na musika na ngambo ba se sentir faible et babi que notre sangana po to comme un peu fort. Est-ce que aussi bloc patriotique est-ce que ba ko zo mokano ko bimisa candidat commun? On appelle ça une question dure. On a un candidat commun. La question est un candidat commun et qu'on appelle une question dure pour eux. Parce que dans la FCC, pour le meilleur candidat, c'est Kabila. Jusque-là, on constate que le meilleur candidat à FCC est Zara Kabila. Parce que dans la Mouka, déjà que Kabila Zala, le col Mokondina Bango et Tikalo Simba. Alors, il y a une question qui semble difficile par rapport à avancement, il y a bloc patriotique. Et ça dépendre parce que la politique est dynamique. Et ça dépendre de la décision na bango ndenge ba kozwela. Et ça dépendre de ndenge ya bomoko. Mais quand on a déjà Mouzito, il semble qu'il n'y ait pas l'inga à la candidat. Quand on a Fayoulou avec banane la vérité des urnes, en gros l'inga tombe soit s'est relancé pour la deuxième fois. À ça la tombe Moussou se relance pour que le peuple congolais oignon sort à l'élaki la fois passée à y aller sous pour soutenir cette fois-ci. Mais quand la katia bloc patriotique wana vraiment to photo semble la rendre mingi pour na bango pour que base l'ensemble bango européen faut semble la moi mingi le quoi celle 16 ans na kati baza ba catholique Emilia Pro baza ba catholique ba to ebele bazali penana ba sango le quoi bazali na kati ba protestant ba chrétien tout ça et c'est na partie wana bango ba bondela mingi pour na bloc patriotique wana pour la décision na bango nyonso ki ndaka ensemble parce que na kati ya politique yo rekondima lelo lobi ba benge na butu ne momo ba ebisa biso ba benga bango na butu lobi na tango a changer boko ça la bokei bokomi to mona makambo eleka na Genève pour lobi muto a changer alors ils ala mieux base à l'ensemble dans le sens ya ro batela so na bina na question côté ya makambo etali faible opposition faible oui na utolo bango tout à l'heure na constata ki déjà opposition ezozinda omoni ndeko Fayoulou a uti a sali impact na ba province bisika nyasa uti koleka na kuna kotambola pona kosolola na population mais tant que azaye moko ozomona ezolobisa penza mingi te. Or ceux qui baza dans l'ensemble nde romona ba ko se soutenir penza pona kokende kozwa o eza objectif bandeko ya UDPS baloba ki basangani na Joseph Kabila pona objectif il y a le peuple d'abord. Alors nanga mona pe mosusu pe bango basangani pona objectif il y a le peuple d'abord et rozala objectif moko ya malamu o ekosunga mais o eza penza capital dans tout ça eza ke bazala penza na bomoko pour que ba avancer ensemble parce que soki basangani ba toujours na lisanga nde tokolonga soki baza ensemble nande ko Moïse Katumbi pa ye penza mais nga nazolinga plus ba leader nde bakuta na penza to mona photo ya ba leader Kabila Moïse Katumbi Mozito Jean-Marc Kabound parce qu'il n'est pas comme en opposition à ce que je pense de Jean-Marc Kabound tout ça tout donc et que ça là quelque chose et qu'on faire avancer au ESA bloc patriotique au toza pour compter nango pour l'instant voilà. Très bien. Alors Eco News est allé ici biso source na biso concernant Mama Jean-Marc Kabound que Jean-Marc Kabound a projeté kozala candidat président de la République dans l'élection et qui a organisé congrès calamité qui a joué ba cadre et belé a eu de PC à la province ba rejoindre na parti politique na est-ce que mon canon ya Jean-Marc Kabound kokoma ndekpe balobi kokoma opposant farouche ya mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi est-ce que ça pour la vengeance tout ça qui a compris na posa bokonzi c'est la politique. Ce que j'apprécie à Ndeko Jean-Marc Kabound jusqu'à ce net moment, c'est parce qu'à la sortie médiatique. Monica a tweeté qui bonne fête à la femme. Monica a tweet. Mais jusque-là, Azako s'est prononcé. C'est là où Bato Ebele Balobi que on dirait Azali Penza préparé, Azoko ne la préparer comme Vital Kamerhe Ndenge Azala Kina Joseph Kabila. Après baya kokutana donc balongwe awa
yo keboye ngana keboye pour que to kuta na kuna basa l'injonction kuna côté musuba olo bate akomi penza opposant makasi ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi oui ako comme opposant makasi mais il y a deal pour que to kende ko gagner kuna liboso yo kende ngana kende boye. Mais quand je retourne, je regarde l'humiliation que Jean-Marc Abounda a subie. Je me pose la question, est-ce que Penza Roko Zala Loko la dauphin et Félix Antoine Tshisekedi, est-ce que Roko Zala Loko a Motomoro Bazako préparé comme opposant de Félix Antoine Tshisekedi, préparé par lui-même, créé par lui-même? Pourquoi? Parce que Total la paix, na histoire, où est les Kana Mobutu, na Papa Tshisekedi, où est les Kana Kabila, Moïse Katumbi et puis Vital Kamerhe, na bato ya Belé Nzinga au bazaki pembeni ya Kabila, o bakomaki ba opposant ya Kabila. Mais la suite, to mona ki yango ndenge nini c'est pas ça qui yango la bato belé bazako se poser ba question. Est-ce que to s'associer na Jean-Marc Abounda? Est-ce qu'azali elle gauche té? Est-ce qu'azali fruit oyo topenzete ya Félix Antoine Tshisekedi oyo aye po abota bambuma kende kozongisa ngo na kati ya société na bango ya jus ya ba fruit on ne sait jamais. Alors ezape moi ko bangisa mais ngala ko sepela na kati ya bloc patriotique bazui pe ndeko Jean-Marc Abounda parce que tu sais ndeko Jean-Marc Abounda ce qu'elle bien sale la penza opposition moro à sa penza une opposition farouche contre moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi et kozala terrible. Pourquoi? Parce que tout le monde a œuvre ou ça pendant que tikala ki ye moko leader na kati ya UDPS tout le monde qui quand même mouvement oyoye a pesa ki na kati ya UDPS les lois qui na ngambo ya bloc patriotique je ne sais pas trop ezaka ba analyste oza ko sala est-ce que bako accepter est-ce que bako ndima kozala na ye question mark mais eloko ekotungisa pe bato lisusu eza que ndeko Jean-Marc Abounda azwi ba cadre ebele ya minene o bazaki na ba UDPS o bazaki ko travailler na UDPS surtout ya ba intérieur akotisi bango na parti na ye et puis ko kutana na ye na Albert Moleka o azalaka. Mais est-ce que ye ça la sortie officielle ya parti non te mais parti ezali ko kutana pe na ndeko Albert Moleka et l'obisi batumingi un peu ndeko Albert Moleka za moto ayebi pe UDPS bien azala plusieurs fois secrétaire général azala porte-parole ya Etienne Tshisekedi yemoko alongwaka kendaka ngambo kibasa en tout cas eloko wana et l'obisi batumingi est-ce que ça peut ekozala eloko malamu ekozala très intelligent de son côté sera que kosangana na ba ancien ya UDPS o ba yebi UDPS makasi o ba pesaka pe une pierre à l'édifice à l'époque il y a Papa Etienne Tshisekedi mais ekozala mabeso qui a collaboré na bango kaka na objectif ya rokoisa UDPS to mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi mais so basangani non so babi basangana pour ko prouver que bazaba homme politique o ba koki ko sala quelque chose peuple muto décider mais so ba salango contre peuple et contre Félix Antoine Tshisekedi et ça l'intéressant et peut-être au comprendre place ngana olingana loba so ba ke ba sali force na bango intérêt majeur intérêt voilà ezala ya population mais so ba ya pour que ba prouver Félix Antoine Tshisekedi et quoi avancer c'est de ça que je parle donc ndeko Jean-Marc Abounda biso to souhaiter bonne chance. Il semble qu'il y a une consultation, il semble même qu'il y a na Vital Kamerhe, Albert Moleka, ancien et belé à UDPS, ceux qui sont négligés. Mais batali ici est que ceux qui te l'obito objectif boé, et la partie où est la familialité. Que yo ce que longwe mwana na yo a remplacer oyo longwe wana kuna ndeko na moi sina ni tout ça ndenge to mona ki na partie ya Kizenga ya Gizenga et to moni bongo mobulo ezala tout ça et tout mais c'est aux un objectif penza politique pour l'intérêt du Congo et kozamala momingi te basangana basala quelque chose de leur côté mais ce que kozala baye comme ba Félix Antoine Tshisekedi bis des causes importantes parce que le peuple congolais déjà n'a pas naé azota la makambonio et puis azali sous BBT na réflexion local à lobby
Voilà, c'est ce que je peux dire. UDPS à l'élo, yozomona ondeni. UDPS ya l'élo. Na makambo ndenge komi ndenge kokenda surtout pour na ba propos de notre fils Mokoko Lobaki to komona ndenge ni to koki ko défendre mwana mboka Félix Tshisekedi na ba élection ko ya pour ba koko tsabiso même pine. UDPS o ya l'élo, okomona ngoboni. Ya lobby ezala ndeni. Makasi ya UDPS ya lobby na l'élo. Okomona ngo est-ce que zaka bongo? Ndeko Augustin Kabuya uti kozwa kiti wana ya tla quelques jours to pesa échange to moni akendaki na Assemblée nationale ba welelié ndeko Daniel Tsafwa welelié ndeko Wivine Moleka welelié papa Molière a welelié azaki vraiment la star il y a Assemblée nationale il y a plénière oyo ya vote pour ndeko Mbata. Alors, ceux qui tokopé ça est chance, ceux qui bakopé ça est parce que moi je suis pas de l'UDPS, ceux qui bakopé ça est chance pour qu'il y ait Kamba. Na lolenge sengeli aya na elo kwa sika et koza malamu parce que ngai UDPS na comprendre ngote. Ndeko Jean-Marc Kabunda zaki babe alongwa. Ah, to komo mona bakom ko sala Augustin Kabuya ko panza UDPS fois longwa. Na base pe ba wolola ki la. Voilà, donc na comprendre nga UDPS te fonctionnement nango na comprendre te mutu nango na comprendre te makolo nango pe na comprendre te libumu nango pe na comprendre te, donc c'est un peu difficile pour que na sala un peu commentaire de plus sur fonctionnement et UDPS, surtout que je ne suis pas politicienne, voilà. Tokomo kenda na suka émission na biso lentement et sûrement. Ministre à jeunesse a tenu ba propos mo la fois passée na conférence au bazalaki ya nandeko na forum o salamaki la fois passée na Issa na États-Unis bazalaki nandeko alingeti ba propos ministre ya jeunesse a tenu qui contenu ya chômage ya ba jeune ba to belé ba se plaindre na moté koloba que ba jeune na Congo to aka 19% chômage à Bajen. Alors que tout le monde sait que na Congo misala ezate. Bato balobila kaye balobi que za na raison parce que sur lingba considérer le kola jeune ya Congo il faut okenda ko s'enregistrer na l'ONEM pour na yo ba propos nos gens. Parce que on a fait ministre Lobakuna. Ministre Faki Lobango na forum a expliqué Lobake tozana ba jeune et belé chômage est élevé parce que bino ba investisseur dans boyete et puis ba jeune ceux qui le loto ya chômage est élevé peut-être à Bossana qui les acquis 69 mais moto a coma qui a commis na 1 peut-être aux autres constaté t'es tombé sur 69 et tombé sur 89 mais moto a coma qui a Bossani ne kocha oui tombé sur 99 tombé sur 91 mais moto na sali inverse. Oh, monsieur le ministre de la jeunesse, il est moi conscient. Conscient, parce que net, monsieur le ministre, ni t'étais l'UDPS, nakati ya pouvoir, est-ce qu'il y a un moussala? Nakati ya Congo, est-ce qu'il y a un moussala? Mais parce qu'il était politique, c'est vraiment quelque chose qui me choque. Les autres, on a plus, on a sala. Et c'est nous en a parti politique moko songolo. Maintenant je me pose la question. Bato union se pose ça oh d'accord wana tokenda ki oui bango bazui d'hygiène na biso bango bazui. Donc on dirait bato baza intéressé, bato baza ba congolais plus que nous et ça bato baza ba parti politique. Ce qu'on a parti politique te et ça passe pour na yo au travail. Yango moni lelo bato belé ba comme préféré a kende ko ça la politique pour ebike le ba continue DG na ONEM mango on a kuna ebike ba continue DG na FPI on a kuna ebike ba continue DG na ba société karatolo ba entreprise publique songolo pakala parce que azali na kati ya parti politique. Lolenge moko to mona ki lobby bato ba jeune bazalaki na ba parti politique mingi ebele ne bazwaki misala et lelo nakati ya UDPS oyo e bande kotalisa biso makambo na nyonso tango yeye plus bato baza na kati ya parti kutu bango même ba baza na kati ya parti bazolela chômage oui yo suki kaka na makambo monsieur le ministre alobi pona to ya chômage matali sipe lisusu. Malgré que tout y a chômage na biso eza muki a lobby pe ba jeune ba leka kana ba formation ebele tout ça et tout ngana tout ni ba formation yango ba salaka yango wapi monsieur le ministre aka ko pesa biso ba bisika est-ce que bazolo bela INPP pona UNPP bato ebele ba kenaka kuna ezaka bato ba kenaka na mbongo na bango moko
babi akosi pe kaka pona ndeko Gilles Alingeti nde pe akosaki pona kosala kaya Kubana ni baya yango ye pe akosi kaka ça c'est trop dur mais azanga kinde chiffre parce que moni ko loba makambu na chiffre esenga kozala penza na capacité wana lokola ozala penza parce que nous les bureaucrates on a la difficulté il y a repesa ba chiffre mais ça to commis en public to ngaka ko sala ngo po mona ke ba mona ke yo penza ozala niveau moko tout ça et tout moi nani tout ça même monsieur le ministre y moti oloba conscience na ba ko c'était 19 t 99 t 99 t 89 tout ça et tout alors on est singa na d'accord te comme on a ministre jeunesse au penza zali ko représenter jeunesse congolaise mobimba akende na ngambo mikili ya poto akende liboso na forum wana pona ko buka lokuta oyo monsieur le ministre abuki eza malamu mingi te prochainement ce qui a ko sala yango en plus azalaka pe combattant ce qui a ko sala prochainement aluka bato bazar penza habilité na opesa ba chiffre. Il peut préparer un forum pour surtout voyage aux États-Unis tellement que ça rappelle moulaï ba ko ça peut baza préparer mais tout au long il y a voyage mahambo ekimi pour États-Unis eza musika makasi eza musika to mona yango ya rosala voyage à moulaï biloko to mususu pour voir que okende nango obosani pe yango on se retrouver que je ne maîtrise pas trop azalaki ministre pas plus tard que quelques jours ministre du tourisme il avait tout le temps ya rosala voyage wana na recommander sur yango te po ce que ezalaki ke a voyager a kokai kosala yango à tout moment parce que azalaki ministre ya tourisme mais lelo kozala ministre ya jeunesse ayebi ke moi tourisme ils ont beaucoup plus d'investisseurs, peut-être balier nabiso touristique, ainsi de suite, pour faire découvrir RDC. Mais charge au azui lelo et l'équipe au azoi qui lobby. Parce que on a géré des jeunesse congolaise mobile, mais ça na simanayo et ça kota là yo. Alors ceux qui n'a pas naé à rokende dango na lolengo aza rokende dango déjà et rosamala mumingi te epé sa soni. Quand tout le monde aura déjà à chaque fois l'activité et ça la maravise à concerner jeunesse. So ba bengi si jeunesse balobara déjà moi ba jeunesse wana eza triqué dernièrement tout le monde a bitumba na espace oyo na palais du peuple na bosani kombo nango ba organiser que le moko wana pour na ba jeune ezaki journée internationale ya jeunesse mais na musée voilà na journée internationale ya jeunesse wana tout le monde a bitumbe bima kuna ba jeune bazo bunda o biso ba te fait on soit parole mais bango kuna bango biso ba te fait on soit parole mais ba triquer biso bato ba ena ministre ne ba ke ko soit parole na kombo ba jeune biso ba te fait on soit parole na kombo donc ozo mona ke ko organiser makambu na lolenge wana eza malamu mingi te parce que bato baza kolanda biso na mboka libanda ba journaliste na bango bazalaka sur place basala ka ba investigation ya somo tam su biso to zana ba moyen wana te ya kosalela yango mais ba yebi makambo wana nyonso avant même bino boya kuna boya ko buka lokuta tango za ko ba 19% ya to ya chômage to zana na RDC misusu ba lobi ote ce que za bongo te fait muto qui ne ko s'enregistrer na ONM vous dites une chose et son contraire et ça choque la population ça fait mal et on ne sait plus quoi dire à propos. Très bien, ça fait très mal et on ne sait plus quoi dire à propos de ça. Mama Bibi Kapinga to komi vraiment na suka émission na biso to pe sur matondi mingi ningo pesa biso opportunité ko yamba osmokola lelo balandi ya ma mission télévision merci comme ndenge na loba tango tout aimer et partager les liens c'est une façon de nous soutenir. Madame, messieurs, au revoir. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.